Kimbong TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbong TV. Tata Nzambinge ipeve Ieto wantu wavanga munafani jaku Tata Nzambinge isola Ieto toto wabumba muna moko maku Tata Nzambinge isola Ieto toto wabumba muna moko maku Utulolo kapwetwe dada Utufile kenda Utulolo kapwetwe dada Utufile kenda Tusamba Entsambu za mfumu wetu Yesu Kristo Yezola kwa nzambi wa seditu Yeuntuadi ya mwanda velela Bika wa kalanga yetu Tuka kwa yele mvu Se mwane mwanda velela Amen. Nakumba tata mwana pe tata molimo monsanto Tolandaki mate na biso Papa selo mutate ya biso Nyons tolandi toyoki tosalela pona mokolo wana tobika Oyo lingomba ya tata molimo santo Tata molimo santo ayaki kati na biso Ba papa batei biso mingi balakisi biso makambo mingi Programme na bango était les 3 Congo et Tambusa Afrique mokili mobimba Nantango tuzali tokomi ko bakisa makambo mosusu Ba papa balobaki ye bien Oyo tobakisaki tolongola Oyo tolongolaki tozongisa Me ndenge lingomba eza kotambola ezali pasi Makambo Angola Oyo azali kuna azali kobongisa te azali kobebisa Balek pe bandeko mosusu puye ye makasi Kambo wana ezosala pasi Ndenge toyebeli Le 24 décembre L'État belge apesaki mukanda tobi me alibanda to sambela Bayebisi papa kuluta sini alubinga ite Bakena papa mfuma longo sini ngaite Kamba mutango sini Toyebi oyo ezalaka na 21 Papa Kimbanga olobi mwana nanga kisolokele yo kokangama liboso ozali nkole
boloko na yo kosala wana boma yo mfuma mbanza 5 ans yo kobouge te okotikala wana nkamba libela bandeko na yo mibale bango bakobima me yo okobima te likambo ezalaki wana vi na bango mobimba ntango bamoni ke ntango na bango ekoki balobi na yo mfuma mbanza okotikala kosilisa makambo nyonso biso tokei teke toyebeli makambo bango bisika bango bazalaki batemoin bazalaki papa mfuma longo ake Belgique papa Kulutu akendaki kotikala nzoto na ye kuna o bazaki présent bazali balobaka o makambo papa alobaki papa mfuma longo na Suisse o bazali batemoin bazali makambo bango balobaki biso bato tikali papa mfuma mbanza bato nyonso bakanisaki ye akende na Angola po azwa nzela akende poto kasi alobi no nga kuna te kakawa kasi nakokufela na ndako te nakokufela na pitali te tomoni makambo wana ndenge yango ezalaki soki toza kolobela ngo oyo tobakisi na lingomba tolongola soki toza kobakisa ndenge nzambe soki atindeli biso mopepe mabe ekosala biso pasi biso tokoki kobakisa te na 63 papa azalaki na Mbanza Ngungu pesaki bokonzi kuna na Bambuta chorale Yelusalemi témoin kopanzana na bango papa il faut aya na nkamba ye aza na voiture alobi na chorale Yelusalemi ngai na voiture bino na makolo tokotala nani akokoma liboso presque balongo ensemble balongwaki liboso Yelusalemi ye alandi ntango akomi na Kiemba makambo atikalaki kobongisa wana depuis 63 Yelusalemi ayaki na makolo akomi na premier poste balingi bakota na Yelusalemi batala mfuma longo na simalandi témoignage monene wana papa akufelaki wapi na Kiemba soki totali nkolo Yesu akufelaka wapi na Ngomba oyo ezali ke biso toza kolanda makambo ya Nzambe ndenge ezali mfuma mbanza atikali kosukisa makambo nyonso ndenge tolobi bokonzi oyo apesaki na Angola apesaki yango na papa Lukombo kuna na Angola bitumba ezaki makasi bango na bango papa Lukombo akufi apesi na moto mosusu apesi na papa Nteka wana mfuma mbanza mutapesaki yango papa wa nani azalaki kuna akoti na ye makambo mosusu
Pona nini biso bana tobanda kokota kotambusa lingomba partout. Sikoyo atikaki Papa Nunes kona bitumba ezalaka kuna ntango nyonso. Papa Nunes ye mutayaki na papa asengi mwana moko akende kovandela bango kuna. Oh, bozoloba ke papa oyo bapesaki ye mokanda. Oui, soki bapesi mokanda d'accord, bongisa, soki obongisi te ezali pasi. Ndako ya Nzambe oyo eza ya bilaka. RDC mobimba tolandaka nkamba ndenge totongaka bandako, tolandaka na forme mosusu te nkamba. Nkamba aza na bangonga mibale me partout moko moko. Na Lubumbashi mibale ye moko papa mutapesaki nzela. Kasi oyo tozoyoka sango na Angola forme eyebani te, balandi nkamba te, eloko moko te. Balingi baya awa bazwa biloko na mozole bakende kotia kuna. Biso tolobi non, ekoki kosalama te likambo wana. Ata bino moko botala ndako ya Nzambe na biso Kongo mobimba kaka marke oyo tosalelaka yango oyo. Kinshasa bibubu esalamaka avant. Papa aza apesa plan na ye awa. Mais forme ya mokili na bimba tolandaka forme ya nkamba. Toiture moko. Kamba toiture misato. Tata mwana pe tata Molimo Santo. Ndenge tuzokobosana. Bitumba ya Angola eza ya lelo te. Banda kala. Babunisaka papa Kimbangu mingi. Babunisaki papa Fumalongo mingi. Papa Suka nango alobi totei bino na nkombo ya tata bozoyoka te. Totei bino na nkombo ya mwana boyoki te. Totei bino na nkombo ya Elimo Santo boyoki te. Lokola bozoyoka te, Satana akokangama na Angola. Likambo wana sosola oyeba oyo bazotosa te na lingomba nini ekoyela bango. Nini ekoya. Papa Kuluta aza koloba na biso boye. Bana nanga bavandeli bango na bana mayombe. Moya koningana ezali te, baza na mpasi. Toyokaki ke bitumba ekobandela na Gombe eke kosila na Mokoto. Tozo sentir makambo nyonso ndenge eza kotambola. Soki Satana okangama na Angola, seke papa Mfuma Mbanza alakisaki ke lokola bosengi mwana yeyo bokamata ye. Biso pe tozotala kaka ndenge makambo eza kotambola. Kuna batie na liste ndenge bakopesa bango soki banini tozolanda yango nyonso. Kasi biso pe tolobi ndenge papa atikelaki biso yango kaka tolanda. To changer tolanda Paulo alors. Nga tomoni ka to changer tolanda bango.
awa bona kati bato wana bazali te. Lere yango oyo pona nzela oyo olingi oyo koya liboso toyebi yango te. Biso toyebi ke Angola mutu likambo ya mama Kimpavita ebandelaki kuna koya ya tata Simon Kimbangu. Mais sikoyo Angola ekomi na makambo ya pamba. Golf beba bandako bati kuna marke na biso te. Bandako nyonso papa atongisaki kuna babuka yango ba changer. Biso ndenge batika biso na centre kuna na Kasavu bandako nyonso ezaka kitoko ndenge papa atikelaki yango. Mais kuna chez changer. Boyoko bakisa ndako anza masali kuna. Ba place mosusu eza na kati. Système wana biso esala makate. Ka tiki place soki akufi bakokundela ye kuna. Wana forme ya banani wana. Ya biso te tokundaka na ndako ya Nzambe. Tolanda marke wana. Bino makambo nyonso te ndenge nini. Banyokoli mfumu alongo mingi babakulu mfumu alongo. Mukolo ye pe akufaki o bazaki témoin bayebi nyonso elekaki kuna. Biso tozotala kaka. Tozoloba eloko te. Poto yebike batei biso mingi. Balakisi biso makambo ebele. Donc ndoika yomba ndimike kola ye Kimbangu aussi témoin. Denge basengaki Paul, mutasengaki Papa Nunes. Bazwilaki wapi na Kabinda. De bakena kokotsa. Tango avandi kuna olobi bato yo misu eza ya kokangama. A profiter oyo mbongo leta zaki kopesa babaluli yango. Papa amonike makambo ya mabe ezosala na Angola. A preparaki Papa Mbenza. Bato mibale fo bakende kuna bakende kozwa Paul aboyi. Takangaki nzela Papa José bakende te. Fuma Mbanza lobi likambo te bovanda. Oyi koyela bango bakoye bango. Muna tozokende makambo ekosalama. Alors biso tozotala kaka ndenge tozokotambola. Oyo ba mekaki aya bayawa parce que oyo ezangi bango bafo bazwilango awa bamema yango kuna bopesa nzela. Kasi balobi tozali koko moko. Tu évites na kati na Bible. Papa Elebe, Papa Kahemba, Boyanano. Forme ya ndako ya Nzambe wana na kimbangiste ezali te. Oyo bango bati na Bible eza ndenge nini. Kozala témoin eza pasia. Oyo nyonso tozobebisa na kati na lingomba na biso. Mutu nyonso
bapapa bazali kozela biso mokolo yo okokufa okende kosamba lingomba etikala kaka ndenge batikaki biso tobongola yango te soki tozali kobongola makambo tokosamba yo moko leka kaka mbala moko towelela lero lelo eza mosala ntsintsani. Merci Tata Molimo Centre lokopesa biso maloba na mokolo mayenga malelo. Mokolo mayenga malelo mokonza bule mokonza lingomba apesa biso chapitre oyo totanga. 1 Timothée chapitre 1 verset 18 à 20. 1 Timothée chapitre 1 verset 18 à 20. Etangeli ezali boye na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Centre. Timothée mwana na ngai kanisa maloba oyo ba prophète balobaki likolo na yo ozwa na yango molende mpoye olandelaka batoli oyo nazali kopesa yo bunda etumba na ndenge ekoki zala na bondimi pe landaka bobele makanisi ya malamu ya se ya motema bato mosusu baboyaki makanisi ya malamu ya se ya motema bongo bondimi na bango ebebaki Imene na Alexandre bazali na kati ya bato wana na pesaki bango na maboko ya Satan mpo bayeba ete bakoki kochola Nzambe te. La komona tata la mwana pe Molimo Centre tolandi exhortation ya tata mokonza bule mokonza lingomba na 1 Timothée chapitre 1 verset 18 à 20 balobi la biso boye Ntoma Polo azali kolendisa Timothée mwana na ye ya Molimo azali kosenga na ye ete abunda bitumba mpote ete makambo oyo ya malamu ya se ya motema donc balobi la bonne conscience makambo oyo ya motema ebeba te ba prophétie to matatoli nyonso ya kitoko oyo epesamaki banda bomwana na ye akoka kobungisa yango te nzoka nde ezala mwinda po etambusa ye na lolenge akosala musala ya Nzambe ministère na ye abombi te atangi kombo ya batu mibale Paul alobi ezali hymne na Alexandre bango oyo babungisa ye kondima na bango nde apesaki bango na maboko ya Satana soki nakaboli liteni wana na biteni mibale na bandi na verset 1 donc chapitre Timothée chapitre 1 na verset 18 Ntoma Paul azali ko rappeler Timothée mission na ye mission oyo bapesaki ye banda bomwana na ye ndenge ba prophétie ndenge bazali kotatola Paul azali Timothée azali mwana malamu azala Molimo na Nzambe akosala musala kitoko donc Timothée azali ko Paul azali ko rappeler Timothée ete asimba lolongo wana akweyisa te po ayebi yango ke na sima na ye ba nkosi ya yauli bakokota pe bakobebisa lingomba na 1 Timothée chapitre 20 verset 27 à 30 ete bankoyi wana bakozala mesure komema pe kutu bandimi ya solo solo oyo bazaki ba collaborateur na ye Paulo azali koyebisa Timothée makambo ndenge na uti koloba onyosa kitoko o balobaki na Timothée abungisa yango te toyebi pe na 1988 na koliki ya voyage ya suka ya papa Diangela soka na kobosana te akendeki na Angola na Mbaza Congo ayebisaki nzembo nsilwa Nzambe nzembo wana boyebi impact nango na 4-4 na biso na mokolo malelo eyemba magana ba circonstances nyonso po ete tombola musala ya Nzambe mission oyo bapesaki ye akweyisa yango te ebeba te eloko moko ya mbindo ekota te po te bongo la forme ya lingomba yango ezali lelo cheval de bataille ya tata Molimo Centre
molimo mokonzi ya lingomba. Soki tokei na verset 19 balobi na ye ete asimba kondima gardant la foi et la bonne conscience makambo ya kitoko eza na kati na kondima na motema ya mutu. Makambo na pe mibale yango na pe ezali mama na likambo na bandimi to ba croyant kimbangiste. Biloko na mibale la foi et la bonne conscience. Mon croyant kimbangiste faza na kondima mpe aza na makanisi kitoko na se na motema mpona ntina na kotamu na lingomba. Koko sala makambo ya mabe te na kati na motema na yo. Ozala na kondima mosala makanisi mabe ya ko détourner ya ko longola lingomba na nzela ya malam pona profit na yo. Donc wana ezali comportement ya mondimi kimbangiste te. Ba oyo babungisaki likanzela wana babungisa likabwana batanga ibne na Alexandre ezali mibale ezali déjà na pluriel. Donc bato oyo nyonso babungisa trajectoire wana bakoma na biloba loba bakoma na bisala sala bazali kolakisa lokola bayebi mingi histoire ya lingomba oyo lokola baleki kutuye moko papa Simon Kemangu na bankole na 1921. Tokotanga na 1 Timothée chapitre 1 verset 6 à 7. Baye babungisaka lingomba nzela na bango kondima na bango ndenge bakomaka nyoka lokola hymne na Alexandre. Yango wana batata bamama biso tozala lokola na mulongo ya bato wana te tozala lokola bango te kasi biso tosima mulingomba ndenge tata mokonzi mobola asali exercice akotuna biso awa kondima na biso to koboya na biso ezala penze ya siki na se na motema parce que likambo wana ekweyisa biso te. Polo alobi ete apesi bango na maboko ya Satana. Kopesa bato na maboko ya Satana likoba apesi na comportement na bango na manque ya discipline na bango atiaki bango na disposition ya lingomba. Lingomba ayekola likambo na bango soki ezali ya solo soki ezali ya mabe eloko nini esengeli mpona oyo batamboli lolenge wana. Ndenge moko tomoni lelo na nsima komona maye nyonso masami na kati na lingomba evandaki na balukuta kana nyonso banda na 2000 tito komi na 2018 ne lingomba azwaki mokano ke non bamoni ke lokola bakoki bakomi déjà lingomba munene bazali ko administrer ba sacrement esengeli malamu l'état accompagner bango apesa bango mikanda mpo ete bakokosala lingomba na bango pote etambusa bango nyonso wana ezali kopesa lite na biso bayetositikali lelo ete tozongela esaleli wana te tozongela makambo wana te mokomusu tozalaki atoteyaki yango ete makambo wana tomonaki na ntango ya kala banda batata na biso na 1961 oyo baboyaki lokotano bakendeki na ndenge toyei komona lelo makambo wana mibale tomona yango so na kati na lingomba te parce que yango ezali kosala freinage ete tokokozala tokoemerge na likambo oyo nzambe azali kopesa biso. Biso bandimi biso ba responsable ya lingomba bipai tozali na mboka mobimba na ba paroisse na biso ezali malamu koyamba mutu ayeda kimbangi eza malamu eza mabete parce que ezali des documents officiels ya lingomba na biso kasi ayeda likimbangi malamu ka komi na kimbangi ko balobi akobi aza pasteur ba komi na lobi sa selu malamu ko lobi babanu opesi musala mais seleki ko vérifier azali na kimbangi asa solo mais tamboli na ye place ya wuti est-ce que ezali conforme tango to yambi biyamba ya bana to confier ba responsabilité mutu awuti na esika mususu ayeba la moko awa do pesi responsabilité a monene mais yebi fona yete soki akotisi likamabe na kolongola ngo ko sala mpasi ndenge to boli lelo akeneki lokola mondimi akeneki lokola soi-disant mwana ba papa mais akeneki ko sala chef spirituel te akeneki ko sala responsable lingomba te mais t'as la imprudence na biso et sika na ndongo et memi biso lelo même biso ba responsable kaka etongeli na biso ba lokota ka nyonso ba koti biso ba pesi biso ba référence lo lenge nini tokoye ko sala la na bato na infrastructure ko koti sabikanda ko senga plan oyo ko lingomba autoriser pote tonga na ba paroisse na biso ba couleur nini senga biso ko tchana kata ba paroisse na biso mais muto ko lingi ko sala oyo ilingi ye mais ba conséquence nango ndezali passer par na biso
Mais au temple au tozana yango tozana banzembo la kisi biso que temple au ezali temple elaka tozali na histoire ya manœuvre de Kimaz en 1956 mais au tozali kotonga ba forme tozali kotonga ezali tozu yango wapi ya banani wana yango wana soki tomoni pasteur tata pasteur to tomoni mondimi ya lolenge wana azali kosala makambo ezali contraire na etinda ya tata molimo santo est-ce que moto azali satan. Donc, on va se faire parce que lala moko e polisaka 90 malala o etikali alors que ça ko tchabi sur le retard de l'ingité. Tomoni batata na biso papa kulutu papa mfumalongo papa mfumambanza. Bango bazaki ba kulutu mais papa diangé nazalaki leki mais bazako benga toujours papa mfumalongo. Bazako benga tete petit frère na biso yaka bazako benga papa mfumalongo. Alors ceux qui batata wana bazali image bazali référence ya kondima na biso lo lenge ni biso za kotambola lelo. Yango toyembaka nzembo de tangili na fuya mfumu ame vonzolele kolanda soko lingi kolanda ngai landa ezaleli na kai batata na biso balakisa biso ezaleli mais oyo biso tokoti si tozwi yango wapi twana ntango tata molimo centre na telemi wana komba tata mwana pele mosanto na komona nzambe tata mwana tata molimo centre tata molimo centre papa mokonzi abule mokonzi alingomba tata papa Simon Kimbangu kiangani merci pour maloba makambo yo nyonso tata mokonzi abule alobi tata molimo centre esengelaki yango esalema soki esalemaka te sans écriture on ne peut pas effacer ça parce que ezali makambo esakolama na ancien pe na nouveau testament esengelaki to vivre yango mpona koyeba signe de temps que tokomi na ntango na suka soki esalemaka te mbele tokokai koyeba te ke tokomi na esika ya ebiaka miete tango na suka aki nécessaire esalama parce que esakolama sengelaki emonana mais sengele na biso tozala na mayele tozala na bososoli batata bamama bandeko le 11 septembre 1991 quand nazalaka toujours na souci ya histoire na tuni papa dialonga na kiangani azalaki na Kinshasa ayaki na Kinshasa et je précise pas ya papa Kisolokel ayaki pona programme ezalaki ya papa Kimbangu esengelaki bakoka kopesa ye réhabilitation politique problème wana ezalaki le 12 septembre 1991 et il y a le 11 septembre, na Gombe, na Kutani, na fokami liboso na papa. Na lobi na eboy. Ah, papa. Parce que papa mfumambanza pose wali kabwepa na ye, il faut ye bandengene na ko poser question. Na toni na lobi na papa yoza mayele, atali ngangabi yoza bayele papa. Yelu seleme ya sika e utali kolo e kita ezali na se. Yo bombi yango na nkemo na yango nyonso kozela bilaka ezali kotongama na kati na mokili me bazali koyeba te ke Yerusalem na sigese kitaki ezali na esika na yo atalinga aseki alobi mwana yo lobi ya solo nde esika wana nazwaki précision na yemei te obiso tozali nango ezali Yerusalem na sika euta na likolo précision na yemei Abio lobi azali ya solo kasi mayele oyo nazali kobomba Yerusalem ya sika oyo eza mayele a classe te ezali mayele na nzambe oui dia ngabe oui papa na yoki tango na bimi merci na keko note précision makambo nyonso tu ye fo zwaka yango précision na nkolo likambo kamba ezali Yerusalem na sika euta na likolo ekiti awa na se ezali kotongama awa na Yerusalem oyo ya sika na ntango na kala elobamaka ete temple ekotongama yango temple oyo etongami il peut pas en avoir deux temple yango etongami na Yerusalem na esiko biso tozali Yerusalem so babengi yango Yerusalem il faut ezala na kilongo ponkolo salobaki là où sera le cadavre là s'assembleront les aigles kolo salobaki
mais ce cadavre là ezali nkolo nzoto ya ye tata molio monsanto ezali nzoto na boule yango nde ezali kilongo yango ezali lisusu les tables de la loi ou bien man ou bien nzete na ronte mais ezali nde nzoto na tata molio monsanto et connaître corruption te ezali manifestation ya sainteté na ye yango na babengi yango le lieu très saint ndenge ezalaka na Yerusalem ya kala et temple ezali le lieu saint et puis kuna par vie ça ne peut pas avoir deux batata mama ceux qui bazote ya yo mpe ozalaka mayele il faut tangaka mokada na nzambe il ne peut pas y en avoir deux. Parce que pour ton temple, il faut avoir un sanctuaire. Au côté d'un sanctuaire, ça dit Yomoko, Soko Kufi, Bakunu Yokuna, Ndeyo Komi, mon centre, na centre. Non, quand même. Pour Nanini Bongo Batataba, Atabile Mayango, Atabole Mayango. Permettez-moi l'expression. Bon, vous avez les temples, vous avez les sanctuaires. À ce moment-là, tu contredis la parole de Jésus. Et si quand on dit que salade, si quand on a battu yangana. Bon, njoto et si quand on yangana, yayo après votre mort on va mettre, c'est ça. Makamo yo nyonso esengela ki bomona yango po ete bomona mozimbisio yo ba lakaka ete avant manifestation de la seigneurie de Jésus, il faut d'abord mozimisi à monana. Ce qui y a monani na makabonae boye ba mikole komi akotanga. Donc comme vraiment na tango na souk. Ce que monana kate, c'est que la Bible n'a pas dit la vérité. Batata va maman. Kena musikate ndenge mokonzi mola lobi. Ce qui otangi na Matthieu chapitre 6 verset 13. Matthieu chapitre 6 verset 13. Prière et à notre Père qui est aux cieux. Tango Matthieu ici là batotanga ki yango na verset 13 ba lobi. Bis tozali ko senga chaque jour tango biso ba ki magiste particulièrement Matin n'a pas ce programme ici là par notre Père qui est aux cieux. Maintenant, chaque verset, il y a notre Père qui est aux cieux. Et bimaki na monoko ya nkoloïs, ça analyser ça. Tozali ko sambela mpo ete yo longola biso na tentateur mozimbisi. Ne nous laisse pas tomber en tentation. Délivre-nous de toute tentation. Donc, l'esprit malin, le tentateur, nkoloye soyez baki que bosambela kango, bosenga bokonzi, bosenga katango nyonso tout était bolongola mana tentateur, c'est-à-dire mozimbisi, mokos, mobebisi. Il est là, nkoloye se le sait, mais sengele bosambela ka nkolo nzambe alongola bino na esika ya mozimbisi ya tentateur oya kobebisa kondima na bino oya kobu ekolongola bino na nzela ya lobiko yango na biso tosamela chaque verset à notre Père qui est aux cieux. Analysez ça. J'ai pris seulement un verset, Matthieu chapitre 6 verset 13. 2 Thessaloniciens chapitre 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 7 à 12. Lentement pour que vous puissiez retenir ce que comme tanga yomoko, makamo ezali kolobama. Est-ce que ezali na kati na Bible ou pas? Yo tanga yomoko. 2 Pierre chapitre 3 verset 3 à 9. 2 Pierre chapitre 3 verset 3 à 9. Et l'on mis clairement que le méchant, Alexandre, ou bien Piné, c'est Nathan moderne, Nathan Obisoto Salinayango, c'est le méchant. Mozimbisi, Motunamabe,
akobima na ntango na suka akosala bamiracle akosala bamakambo ya ndenge na ndenge baséduction ya ndenge na ndenge mpona kolongola bato na kati na kondima mpona kobungisa bato. Balobi, il séduira même les élus, baponami, même les élus. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 1 jusqu'au 4, balobi, nyoka na kalakala akamati ba étoile, bambi yango na se. C'est la Bible qui le dit. Est-ce que ba étoile, d'abord, le soleil lui-même est une étoile de feu? Mais vous savez qu'il y a des étoiles qui sont plus grosses que la terre elle-même. Bah étoile, un tiers des étoiles. Combien d'étoiles qu'il y a dans le firmament, dans les galaxies? Un tiers des étoiles. Et quoi, elle m'a belé? La terre n'existe. Mais certains, ezali ba image. Batu bazalaki batu ya lokumu, batu ya esika na nkembo, ba longoli bango de esika ya nkembo, ba bwaki bango na mabele ba komi biloko ya kosaka na konyata tina lisusu te. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire les étoiles. Apocalypse chapitre 12, vous verrez ça là-bas. Un tiers d'étoiles, ba longoli bango, batu na lokumu, batu na nkembo, ba bwaki bango na mabele ba komi biloko pa pamba. Ce n'est pas l'étoile que tu vois là. Le soleil, je vous dis, c'est d'abord l'étoile de feu. La terre entre combien de fois dans le soleil? Ou même Jupiter, ou même Abama. Combien? Il faut voir ça, on n'est pas là. Mais les étoiles, il y a les étoiles qui sont plus grosses que la terre. Un tiers, avec tout ce qu'il y a comme galaxie, la terre va contenir un tiers d'étoiles comment? Tala batu ya lokumo batu nankembo yo tozale komona ke bilanda landa bilialia bakeye pai ndenge na lobaki le vêtu qui est allé chez Nanoyo. Oui, Mika, akeye pai na Mika. Pona nini moyen de vivre pai na Mika. Akeko landa Mika salaki de keko na ye le vite nganga akeko landa Mika. C'est une étoile qui est tombée sur la terre. Tu es perdu. Lokola bato banganga nzambe bazako longola bonganga na bango bakeko ko supu na nzungu bana eli c'était terminé pour nzambe alongola bango bakoma ba mendiant perdu bilanda landa yangwana balobi motu wana mozimbisi akobima makambo yango ekozala kaka ezali déjà mais ekomona na polele tango oyo azali kosima yango akolongwa soko ya longwe ale biloko wana nyonso tango biso tobanda papa dialunga nazalaki atindi tata mokonzi abule akei kuna na nani oyo esika ya avec vous Nakasangulu derrière vous. Oui, makamebe maki Nakasangulu kuna ba monsusu derrière vous, ba monsusu avec vous. Mokana nzambe lobi clairement allez lire vous-même. Moto wana kobima makamone zali makobima kaka soki yo yazali ko simba yango soko ya longwe makambo wana ebimi na pasa yango nyonso to. Ce qui fait que tango papa dialunga na asilisi programme na ye akei sikaboye makambo ye kobima. Et ça, je suis en train d'insister, lisez vous-même les Saintes Écritures. Que Makamowana Sokobino bo moni yango, et comme il tango na soka, et comme maman. Yango tous allez vivre yango. Mais yo zala kaka na mayele. Ba pesibiso, chapitre Apocalypse 13, verset 18, 666. Oya zali na mayele akososola yako. Yo moko tanga verset 18. Tanga yako. Mais sengelaki. Vous savez, batata ba maman. La Bible est claire. Dans Deutéronome chapitre 29, verset 29. Et l'obami clairement. Makamo ye bombama. Et zali po na nzambe la biso. Mais Makamoye Sakolaba, tout ce qui est révélé nous appartient à nous, à nos enfants, à perpétuité. Mais oye bon maman, ils ont secret na yenzame. Mais Soko et Sakolaba, et zali po na biso, po na bana na biso,
libela makambo balobi la révélation de Saint Jean, Apocalypse, la révélation de Saint Jean. Ezali makambo nzambe alakisaki nkolo iso apesi na anjo asakoli yango. Ezali makambo eza kosalama na kati ya mokili. Ezali lisusu ebomama te. Ezali secret ya nzambe te. Ezali révélé. Ça nous appartient. Ekosalema na kati na biso. Na tango oyo ebongisami. Quand vous prenez 26 fois 26, et qu'on paie ça combien? Et qu'on paie ça 676. Vous pouvez calculer vous-même. 26 fois 26, et qu'on paie ça 676. L'indice, il y a 10 commandements, c'est chiffre 10. Quand vous prenez 676 moins l'indice 10, et qu'on paie ça combien? 666. C'est exact. Ça veut dire quoi? Baoyo babimaki, ce sont la communauté de ceux qui se sont opposés au commandement. Résolution c'est ça, s'opposer à la loi. C'était déjà écrit et Seigneur qui est Salema. Pour terminer, pourquoi l'Angola? Et pourquoi Nkamba? Vous savez que Mozimbisi a zali l'opposant ya Nzambe. Nzambe a lobi boye, ya lobi te, ngana lobi boye. C'est l'opposant ya Nzambe. Il a la séduction à Zanambong, ya ngona bakoloba original. Yemei, apesatalate, Djobalar, boye. C'est ça, le séducteur. Djobala, Batikayo. Yo, Batikayo. Bajalou. Original. Ce qui a zolo babatunyo, surtout ma boko bena matamabi. Batikayo. Alors, motu ya lo lenge wana. Et pour nini Mozimbisi, contraire à plan Nzambe, akobiba wapi, mais il devrait apparaître à Angola. Pourquoi l'Angola? Je vous explique. Pourquoi l'Angola? Parce que vous oubliez que le 25 décembre, Noël, le 25 décembre n'avait pas commencé. Zala profonde à la recherche n'avait pas commencé à Rome, avait commencé à Angola, avec Nimérode. Nimérode avait épousé, suivez très bien ça, dans les recherches, sa propre mère, Baboti Moana Kuna. Date de naissance, dans les calendriers comparés, ça donne le 25 décembre. Noël et Banaki Kuna. Parce que Nimérode était un homme puissant. D'ailleurs, c'était le grand chasseur devant l'Éternel, Genèse chapitre 11. Nzambe alobi bokele na kati na mokili Nzambe anokisi mbula na ye na Nimérode na ndenge na bango basali balobi non balobi ke Nzambe anokisaki mbula mokili kufaki na mbula biso maintenant toujours bongisa pour que soko Nzambe alobi anokisa lisusu mbula to bloquer ye basalaki ba recherche na bango pour mbula enokate bakomaki concurrent ya Nzambe. Nzambe alobi oyo ezalaka ke bandeli na makambo soko na tike bato oyo ndenge balingi bango oyo elingi bango kosala bakosala. C'est comme ça que Nimérode, c'était en Angola. Nimérode. 25 décembre avait commencé là-bas. Avant d'aller chez les Grecs, avant d'aller chez les Romains, ça avait commencé ici en Afrique, en Angola, avec Nimérode. Le premier antichrist, c'est Nimérode. C'est lui qui a contré ma plan. Il y a Tata Nzambe, c'était là. Ça ne devrait que se passer là-bas. Tata Kimbango a lobby. Boko ya mama bota mansu ya mokili mobima wanankamba, temple kotongama wanankamba, luzatamula makanda manza, ici nankamba, temple kotongama wanankamba. Abi non, toko ya mabato nyoso tu nangola, temple kotongama nankamba. Voilà, l'antichrist. L'œuvre, la dernière activité, et antichrist, c'est ça. Nzambe alobi boya lubito.
biso tokoloba boye biso tomoni ete ezala boye l'antichrist. Vous suivez moto wana soki wana ekozala nini batata bamama soki wana ekozala nini soki baza koteya yo seke balengi yo olongwa ndenge balobi sortez de là ndenge nzambe alobi po bazoteya yo po yo balengi yo obika kasi soko bateya yo ofini moto aza koteya yo me aza kopesa yo mayele mpona kolakisa yo ke esika wana eza mabe longwa obika kasi okangami kaka kuna me ntango yango ekokoma na suka bakoloba nini bateyaki bino Moïse azalaki kuna aza koteya bino mpo nani boyokaki ye te bateyi bazali koteya. Papa pasteur alobi na biso Alexandre na Piné. Au temps moderne, qu'est-ce que Paul a fait? Ils ont été livrés quelqu'un à Satan, ça veut dire on l'a excommunié. Parce que Makamonaye, Awanankama, c'est la doctrine de la Sainte Trinité. Mais si Kaboy Bokei, dans la doctrine, Makamomosus, où ils ont dérangé, ils ont détruire foi à battre. Paul a dit non, on les a excommuniés, c'est ça, livrés à Satan. C'est-à-dire, l'obi kopana bino salité, pour ça, Simanani Ngomba. Voilà, c'est ça, livrer quelqu'un à Satan. Babengaraki, Babengaraki Bam. Batata ba maman, batela isika na yo ndenge biso tozali awa. Tokomi na ntango asuka. Yango na ozako yoka, mokonzi azali koloba na biso, bawe balingi koya. Mokonzi azali koloba na biso, eh bien, mangez ce buffet. Mais je vais me venger jusqu'au bout de ma colère. Il y a un temps pour la grâce. Il y a un temps pour la colère de Dieu. Et tant que azali koya, yende azako pesa lifuti na bawe. Azako loba na biso clairement tata mokonzi abul. Azako loba na biso troisième république. Azako loba na biso makamo ya malamu mpona batoyo bazali kosalela ye malamu. Bango bakobiangama bana na ye. Bible epesi, je crois que c'est Malachie chapitre 3 verset 13 suivant. Bakelelo oyo nyonso ezali koleka basakola mokala Malachie chakola yango chapitre 3 verset 13 suivant. Alobia beaucoup ya bomoy tata mokonzi abul bafungoli beaucoup ya bomoy et komama baoyo nyonso bazali kotuka kofinga ye tata molio mosango baoyo nyonso to bazali koboma kondima ya bato baoyo nyonso bazosala makelele ya mabe kobundisa Yerusalem bankombo na yango bazali kotia bakombo na bango bazali kotia bango na kati na boku baoyo bazali na posa ya kotonga Yerusalem bakangami na sainte doctrine ya sainte trinité tata mwana molio mosango et oya même biso na solo nyonso sainte trinité papa Kimbangu alobi na kobota bana 1918 po ayebaki ke bato amayele bakoye ebele tikanga moko na bongisa likambo na ngai na kobota bana 1951 oya zalaka oya zali. C'est pas moi qui dis la Bible, c'est Apocalypse chapitre 11 verset 15 jusqu'à 18. Lisez ça là-bas. Oya zali na biso mobele oyo azalaka, celui qui est, c'est celui qui était. Lingomba ni nakata mukilo yokaka atakuna nangola que oya zalaka mpe ya zali. Mais kaka dans l'église que mangis oyo biso tozali ko sakolete oya zali na biso azalaka mpe azali mpe akozala. Bango misatu bazali be moto moko tata molio mosanto. Opeli kama kobonga na yango tata mama. Bayope. Et bayebisi biso ko autour ya mozuna nguya nyonso tout autour na ye ezali 24 soko balobi na yo 24 plus 1 oyo azali na 4 movani na trône mozuna nguya nyonso tout oyo akotelemisa mvwala nepe kokokisa bilaka na ye 24 plus 1 égale combien? Ezali 25, c'est pas 26. Même à la carte ya classe bosa la ba jeune surtout parce que ton commune attend ba jeune ceux qui na classe au moni moi na utaka na classe akolobana 24 plus 1 égale combien? Moi na répondre à bien égale 25.
Tata Lobi, non, 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 égale 26. Ah, non, non, madame n'a pas dit ça. Madame, la classe, madame a dit 24 plus 1 égale 25. C'est pas 26. Non, madame a dit, moi, professeur Akoutoune, quel est le nom de votre madame? Je répondre, caca. Le nom de madame, la Sainte Bible. C'est le nom de madame. La Sainte Bible dit 24 plus 1 égale 25. Et non 26. Kolana ba doctrine batuana te. Kuna nzambe alakisi biso ke ye azali tata azali mwana, ye molimo mo centre azali kati na biso mokokisi na bilaka. Oyo nyonso ba vieillard wana ezali ba centre na ye nyonso to ye moko ayebi de qui il s'agit. Ce n'est pas 20 ce n'est pas 26, mais c'est 25 plus 1, 24 plus 1. Mais un wana, oyo tata zali koloba, égale 26, égale 26. Un wana, mozimbisi, a yingeli, nesika ya boule, poda ko bebisa, programme ya tata nzambe, programme ya nkolo Yesu, bolanda te. Soki olandi, papa uti koloba sika boye, eto silisi wana. Yo moko pona nzela. Soko moni ko kolanda bozimbisi, yo moko me bateyaki yo, oye koyela yo etali yo. Mais soko lobi, ngana tikali na nkama, kotonga na nkama, kolanda, oya zali na mvoala, oya zali mokonzi, oya zali na trône. Soko landi yende ako considérer yo lokola mwana na ye le jour de sa colère. C'est ça la Bible qui le dit, pas moi. Il va vous considérer comme son fils et okosepela. Pas ses alikoya, biseko pe alikoya. Les longs de balobi n'a pas clairement yo pona na komo na tata mwana mo santo. Merci Bamut d'abord que nous vanda. Dengue tuza kolobela yango. La Belge batwa pesaka biso mikanda tosambela na biso. Ye bango nde bakangaki tata Simon Kimbangu. Akangaki pe bapapa na bamama moyelo bango nyonso koko kinzembo. Bayebi valeur ya likambo oyo. Yango bapesaki mikanda. Kasi soki toza kobebisa toza na pasi epai ya tata nzambe. Yango biso totelemeli wana toboyi kochange. Soki tobongoli makambo moto mwindo abongi. Ndenge balobaki oyo tobakisaki tolongola, oyo tolongolaki tozongisa. Ndenge nalobi ke papa Kulutu atikaki nzoto na ye na Belgique. Na mpasi na ye asali mokanda akomeli papa Mfuma Mbanza na papa Mbenza apesi na ya Marie mama Marianne ye ayaki kotika mokanda wana na papa Mbenza a expliqué makambo nyonso oyo akomaki kuna ya kolakise te ye aza zo na likambo te asilisi na ye aza kokende na ye kasi likambo alobaki na kati oyo esalamaka na 5 mois awa na nkamba eza na kati na Bible biso totosi bapapa te 26 chaise nango Canada kola ya Maria nazaki na Canada kambo nyonso eza koleka na Canada na mokoto na Gombe pe ba réunion si réunion ti siko ba réunion ezali me biso tobanga ngo te nalamu tobanga tata nzambe oyo bango baza koloba biso tokotala yango te
Fumalongo pe atango kona na Suisse kambo ekoya kona biso toyebi yango. Pona nini esengo ezalaki te. Toyebi ke biso tokotikala makambo ebele kozala ya mpasi. Ndenge ezalaka na 58 nde azwaki nzembo apesaka na bamusicien. Soki tozoyebisa nzembo wana ntina ezali asengaki akontinue bato soki akufaka na 58 esengo oyo nde toza nango te nde tobunga me asengaki lisusu avivre akokisa likambo yango ndenge bayokanaki. Yango asengi nzembo na koreki etata ale bamusicien bofokoli bosilisi comme ça nga nakomi na esika wana ya malamu. Tolandaka matei ndenge ezokotambola oyo mpe tozokosenga tosalela yango kolo na kobokola biloko nyonso tozotinda na nkamba toza nango esengo. Le 16 août Lingomba Bambuta bokozonga lisusu biso mpe tovanda tobongisa makambo. La décision tokozwa na Lingomba kolakisaki ete Lingomba ezali moko, kambo ezali moko, mibale te misato te.
Merci Koreki, merci Faki. Soki to komi na point wana ndenge bapesaki ye programme papa Mfumalongo kende na tiela okende otala ndeko na yo kasi na nzela okosala accident kokufa na kobika papa discuter ngai mwana nanaki na kokufa otiki ngai kende kaka yo muto bandaki yango yo muto kosilisa yango tala etumba lokola obandaki yo muto kosilisa sika wana nde azwaki nzembo oyo Koreki ayembi Faki ayembi asengaki ntango ateya biso lisusu toyoka kasi biso tozotosa makambo ya papa batiki te eza ya kala ntango tobimisa makambo ya sika makambo nini tokobimisa ya sika fuma mbanza mpe apreparaki papa Mbenza na papa Wanzungasa bakende bakaki nzela bazwa visa te puma te bango bayebani bapa olobi oyo koyela bango bakoyeba yango kambo te bovanda tala niveau tokomi nango ndako ya Nzambe ya nkamba yango nde tolandaka partout tozali kotonga modele ya nkamba kuna bachange modele basi bilembo nyonso ya papa bachange ye moko Nzambe ayebi ndenge ya kokatela makambo yango pamba te alobaki ke Satana akokangama na Angola bato oyo baza kokende kunzulu bazwi bamessage na nzembo ebele na bitumba oyo toza nango kasi oyo akoyoka sava so oyo ayoki na ye te motu na likambo na ye pona lelo tosilisi na kombo ya Tata Mwana mpe Tata Molimo Santo amen. Pika twakubike no moko twatonda lusiamo sututambudi kwa Tata Nzambi munkumbwa se ye mwana Tata Mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye Tata Mwanda velela Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbang TV.